Bonjour, bonsoir. Nabisika nyonso bozali kolanda ngai partout dans le monde. Paix, amani, ditalala, kimia, peace, page. Bisika nyonso ezwami bino. Mwana bino yeyo. Leke bakulutu na yeyo. Lola na bino yeyo. Na pesi merci mingi na yawe njambe ya Lola. Apesinga lisusu makasi ya koya liboso na bino na ntina ya ba réalité ya mokili. Bo s'abonner, bo partager, bo like, bo aimer, bo share, et bo sala ngai bien, bo soutenir nga leki na bino, ba kulutu na ngai, vraiment. Bo partager ma vidéo ya leki na bino, ya mwa na bino, et kosala nga kitoko makasi ba like, please, s'il vous plaît. Bobo sanate leki na bino yeyo. Na pesipe lisusu merci mingi na bandeko nyonso ba oyo basalaki intervention na lisolo na biso utaye koleka ya tete. Lisolo utaye koleka bakalakala te ya tete na bandeko nyonso babengaki biso na telefone. Na bandeko nyonso ba komantaki na ba commentaire et komelaki noko na biso. Vraiment yemoko asengi merci beaucoup. Vraiment asungami makasi. Ngamoko pe lisusu nazo senga merci na bonne volonté bolakisi. Eza vraiment kolakisa ba signe ya ba oyo balukaka kimia na esika batu bafandi. Vraiment merci mingi. Nzambe ya Lola, nzambe na ngana sambelaka, azongi selabino ya mingi koleka. Voilà. Na ye na suite fin ya makiadi ya kangisi vie edo. Tozo kende ko découvrir ngai na bino. Makiadi ya kangisi vie edo nanti na nini bandeko. Makiadi aebisi vie edo ngana koma exaucé. Bakabwani wana. Bapesani ba numero ba telefone. Makiadi akei. Vie edo pe atikali na ndenga tikalaki na ye. Makiadi pe bakena bango na bakamaradi na ye. Eleki mwa mikolo. Makiadi ake matanga. Matanga o makiadi akendaki. Ezalaki kaka ya moko ya ndeko lisusu bavandaka na bango na Congo. Akoma awa na poto. Azalaki na matanga kufelaki papa na bango na Congo. Ndeko azosalisa matanga awa na poto ndenge kaka ezalaka. Makiadi lokola bayeba na kipena ndeko wana bana na Congo baya kukuta lisusu na poto. Yepa mona kinga pene kene na matanga ndenge kaka tokendaka matanga bandeko biso moko to yebi ndeko azwi matanga tokendaka. Makiadi ake matanga kendaki pe ye moko te bake lisusu na ba kamaradi na ye wana oyo bazalaki na salon. Mukolo oyo Makiadi ya liboso bakutana na vie edo na salon de coiffure. Ba kamaradi o bazalaki na ndeko na biso Makiadi oyo akoma exaucé. Kaka lisusu ba kamaradi wana bakendaki na ndeko na biso Makiadi na matanga oyo nazolobela. Tangu bakomi na matanga wana donc Makiadi na bakamaradi ne mibale bazali kola 3 personnes bake matanga. Tangu bakomi na matanga bakomaki na mwa retard bandeko bino moboyebi na matanga koto na poto mutamu tayaka na air na ye bataba ina di mate bazali bataba 3h bataba 10h to yebi ka ndenge lekelaka. Makiadi pe bayena bakamaradi na matanga tangu bakomi na matanga boy amoni na musika vie dope azalaki na matanga me bavandaki na vie moko mupanzi vie Jean. Alors Makiadi tenga tala babi oh wana vie doti bakulutu na biso tikana kene kopesa bango mbote. Ayebisi bakamaradi neo bayaki ne matanga toke ndoko pesa bakulutu na nga wana mbote. Na mupanzi vie edo avandaki na vie moko vie Jean. Bazolia mikate na bango na banguba ndenge kaka ezalela toyebika ba matanga poto. Bazobeta na mwa mikate na bango na nguba masolo politiki pe ye grave na bisika bavandaki. Makiadi alobi wana bakulutu na ngai esengeli na kende kopesa bango mbote. Tangu bazo kende ba kende kopesa bango mbote, Makiadi amoni ke vie edo bavandaki na vie mususu mupanzi vie Jean.
Makiadi a comprenaki déjà vieux Jean wana. Mais vieux Jean azalaki ko comprendre Makiadi te. Tango ba pusani na mesa wana, Makiadi a se présenter, apesi bango mbote, vieux Jean bandika akotala Makiadi, azo comprendre Makiadi te. Bandeko bolanda na bokebi nyonso. Na salon de coiffure, tango Makiadi akutanaki na vieux Edo, Makiadi ayebaki vieux Edo te, mais vieux Edo mbala moko a comprenaki Makiadi. Wana parti mususu. Oyo tozolobela ya matanga. Makiadi aye matanga aye kokuta vieux Edo. Oyo basi bakutana naye na salon de coiffure pour la première fois. Ba ye lisusu kokutana lisusu na matanga na mbala ya mibale. Ezalaki problème ite me mutu bavandaki na ye vieux Jean. Azalaki koyeba Makiadi te, mais Makiadi a comprenaki déjà que oyo vieux Jean vieux na biso pe ya quartier ya kala. Talaka matanga esanisaka batu ebele. Na occasion wana esalaki ke vieux Jean pe azala na matanga wana. Alors lokola baza bato a génération moko na ba vieux Edo bavandelaki place moko na vieux Edo bazobeta masolo na bango ya politique. Makiadi apusani mupanzi mpembeni wana apesa bango mbote. Vieux Jean zo reconnaître Makiadi te. Babandi ko solola. Makiadi alobi vieux ozoye banga lisusu te. Vieux Jean alobi en tout cas petit nanga nazo comprendre lisusu te. Soko ko sunga ngai. Wana vieux Edo avandi mupanzi azotala bango nde ba okendele na lisolo. Vieux Jean alobi petit nanga isunga ngai. Talaka ba poto ndenge to bongo na katangu mususu. Nazo yeba yo lisusu te. Makiadi alobi te vieux. Ah, ngapena leki na openzo mema. Leki peno simba na maboko boy. Ozo bosa nanga. Ata elongi ozo mona te. Abi leki na okomporta abi. Vienga na koloba na ngai te. Esalika neti moi eloko moka ndenge zalaka kaka. Vieux Edo mbala moko bisika ya vanda kalobi oh Jean. Ndenge ozo comprendre ete. Kasi o petit na biso Makiadi. Yo bosa ni petit na biso Makiadi. O petit Makiadi. Na lupango wana kuna ya kote boy. Na balabala wana na Kinshasa. Mère na bango za kolamba ka mikate. Ah boy na boy. Ah ba ya baka kutu bandeko bango ba utaka mboka boy. Ah! Vieux Jean zongi. Vieux Jean zongi a comprendre bien petit Makiadi ba yamba ni lisusu. Ah petit kala, petit okona, Makiadi chanja boy. Kombo Makiadi yanduki lisusu wana bandeko. Vieux Edo lo bio petit na biso Makiadi. Nga mkola liboso kaka na mona na salon de coiffure na bosa na petit na biso te. Na comprendre que o petit Makiadi. Masolo etoki wana na nde muka kusakana te. Mbala moko ndeko na biso Makiadi aboti courage. Abi vieux Jean. Nga na longola na nga kombo Makiadi ya vieux. Na kombo na nga exaucé. Ya solo oui. Na longola na nga kombo Makiadi vieux. Na kombo exaucé. Vieux Edo pe na sina yebisa nde tokutana ka la fois passée. Na sina yebisa pe vieux Edo. Nga na kombo na nga exaucé. Vieux Jean lobi alors petit ce qu'on fait na benga ko exaucer la bi oui vieux nga pena na koma na exaucer e ko sala ngai bien bakabwani na kimia nyonso Makiadi abandi ko zonga na esika na bango bavandelaki na matanga ye na bakamarade na mibale tangu bazo zonga kamarade moko atikalaki mo mupanzi azo sola na mutu moko na mesa we kangana ki na ba vieux Edo Makiadi na kamarade wana mususu bake na bango ko vanda. O wana mususu atikalaki pembeni azo sola na ndeko moko na mesa we kanganaki na ba vieux Edo azongisi mukie matoi na sima abandi koyoka vieux Edo azoyebisa vieux Jean. Ah Jean pa petit na biso na yebite so mikili ka mutezo changer bango soki nini ko comprendre te Jean abi nini abi o tendeka utoloba vieux lingaso petit lingaso komba Makiadi te. Pecha linga suko mo Makiadi te do koma ko imposer ba to exaucer. Na comprendre bango te. Na comprendre bango te na kanza kutakoyoka yo soni. Na yo ke soni ta lobi kaka ngapi ka mkutukutana na salon de coiffure. Ezala kaka bongo do pecha linga susu kombo Makiadi te. Vieux Jean lobi ah bon, eza nango normal Eza normal soka linga susu kombo wana te bon. Problème na yo eza wapi? To benge na kombo ya lingeli. Ye muko yebi pourquoi longola kombo Makiadi? Pona nga na mona ngango normal. Eza nango mabete eza pete ka manke biso mais alobi ke no vienga na linga susu komona te na changer kombo mabeni nango asali vieux Jean atei vieux Edo na mo kisoni songo na nga kota ya mbongo mbongo wana nde batikali na mesa wana vieux Jean azongisi vieux Edo na nzela nzoka nde kamaradi ya ndeko na biso Makiadi wa tikalaki na mesa ya sima ayoki bango
tango ake kokuta Makiadi sika vandelaki ayebisi ye Makiadi exaucé yo na vie do problème nini abi o nini abi na yoki ye lobela ka kombona ba Makiadi wana epa ya vie Jean mais na moni vie wana azongisi ye na nzela Makiadi pesa azalaki avandika ni alobi obi ke vie do na comprendre ta lingi nini vraiment oyo komi deuxième fois mkoto kutanaki na salon de coiffure na ebisaki ke vie alinga su kombo wana te mais na moni lola zongi na moni susu aza vie na zana eloko usala te wana répondre ka camarade na sese po bazalaki na matanga o matamungo mondeni talaka matanga bato amelika ngenga bomi na ye moto mais alobi lobika na se wana eleki na ngonga tango ekokaki basimbi nzela pe bake na bango mikolo yoko leka susu mwa mukie ndeko na biso Makiadi ake na ye lisusu feti ezape kaka feti kaka ya ndeko quartier bake kuna bake kutana na feti munene ya libala bango nyonso bakutani susu na ba vie do kuna na bandeko mususu ndeka tokutana na ba feti bavandi na bango kaka na feti wana bazomela na bango bazolia na bango ndeka kezalaka wana ndeko na biso Makiadi se a polisi ba griffe na nzoto feti ezoke na ngona ndenge moka ka ndenge legela kaka nde bavandaki na mesa wana doki na mutu ba griffe ezoloba wana na kanisi papa na nga mambo di dible bambote bele papa na nga esiko zalita na obeta lisola ba griffe na feti mbala moko na kanisi yo papa ba griffe ezoloba na mesa wana bisika bazalaki bandeko ekomi na suka ya feti ndenge ezalaka kaka Makiadi déplacaki mwa mukia kene ko se soulager tango aye kozonga na mesa bavandaki aye kokuta bandeko noso batelemi bakekanga mafoto esika bazokanga mafoto beka na suka feti mo ba foto ekanga makande to bina ba marié bazokanga mabwe na bobokuta ni bino nyonso bana ba quartier moko to mo ba foto ekanga maka mbala moko vie do azobelelaka bato kingandi bato bazopusanaka era monika so ndeko na biso Makiadi abimi Makiadi wana ba utaki nani kokutana na matanga mikolo utaki koleka kaka oyo kaka nde na uto ko expliquer siko eza siko na feti lisusu na suka feti bazokanga ma ba photo abandi lisusu ko belela ye Makiadi albi me vie do nga nazo comprendre te bandeko combien de fois fona lobela vie do pona makambo Makiadi atwanga na okeka ma photo te bandeko Makiadi abude avandi ke sika vande ko na osala ba griffe na ye Makiadi abude alobinga na hotele mate avandi kaka wana vie do abengi Makiadi na ndenge neso na bandeko bazaki mupanzi ba komobela Makiadi ba musuba obela exaucé ba musuba ke epesini twa de kombo Makiadi exaucé Makiadi esali mo eloko moneti kitoko te Makiadi abombe kaka na kiti alobinga na ko ya kokanga mafoto te pokombona ya Makiadi na sina longola yango na koma na nge exaucé ndeni via zolinga koyoka te eba sisika okanga mafoto wana ba yeko zonga mbala moko vie do abandi ko gaze ko some nani Makiadi abandi ko lobise wana uyukisinga soni bazobelela okanga mafoto ozolinga te pona kombo kaka meza kombo na opeti nazo comprendre te nini poto kaka yo kanti so yo zalaka na Afrique mingana tokovanda ta mesa moko te tolia na feti ba poto ka mdezo ko sangisa bato ko sangana ba mélange ya bato nyonso tu petit oza niveau na katende tozaki na Afrique oza leki moko ya musika vie do abandi ko déplacer ba mona ndenge moko ya kosakana te Makiadi avandika tala ya bi vie nga na yebisa ko banaka na sina longola kombo ya Makiadi vie nga na koma na nge exaucé vie nazo bate vie olingi nini na yebisa me ba mère na Congo ba mère ba yeba ba koma ko benga nge exaucé vie nazo bate likambo nini ko petit likambo nini kombo Makiadi sali nini biso to vandi na quartier moko tibo zo botama kombo botama lekeza Makiadi so ba bengo Makiadi mabeni na nga na sali bande ko vie de lo kwazani ka mutamwa biyoma ndeka bolandaki na ba premier partie na kwaza mwa mutabiyoma na quartier azalaka na quartier na kala mo mitabiyoma mo ba sekele biyoma wana elanda vie do tina mikili ndenge to vanda kawa vie do na miso abato zo mona lisusu bande ko boyebi miso abato sel sabat mo ba erreur tanga zo mona miso abato ko lobeye mabe via bani ko déplacer ba mona ndenge moko ya kosakana te Makiadi alobi mais vio nazo ebate nini
Makiadi kande bano matena mutema. Makiadi kande bano matena mutema. Vie do pazolinga koyoka te batu bazo peksa avie botika kama makambo. Avie botika kama makiadi tika kaka avie tika kama makiadi. Makiadi lobi vie yo saka muyibi na quartier. Vie yo saka muyibi na quartier na ngo abosani yango. Osaka muyibi munene na quartier vie baza ko kanisa ka pamba vie. Ebiso doza bana mike kuna ba memiyo to yebi yango vie. Et bon, vous avez changé comme on a remarqué, nous avons exaucé. Problème est à wapivier. Nous avons salé nini vie. Qui mouyibi na wana nous avons salé na quartier kuna vie. Otika la kuti na ba problème nous sommes na quartier. Si on bongi sa yango bandeko. Vie do loko na ba rappeler kaka moi qui mouyibi na ya kala. Amoni yango mabe fallait pas makede lo babonga bosa ni ke yemo ko mutabandeli makedi ko finga makedi. Koloba ba n'importe quoi do ba maloba musa loba ki wana na koki koloba ngo ate pona respect bino ba kulutu na ngai a déplacer ba mona ndenge moko ya kosakana te makedi yango pesa ke kanda yako bimisa ki muyibi ya vie edo o ya zala ko sala na kala na quartier vie edo kande sali ya zumula moko ya 20 ki na mesa pasoli yango a tubi ndeko na biso makedi na mupanzi yawo bande ko makedi makila koto ba simba Colossal de fête on a le bi on a moni makambo ezo changer ndenge colossal de fête on a bengi mbila ba bengi ba pompier ambulance on a donc fête yindi ba o esengela ki ba kima ba kimi mbila ko ina terrain colossal de fête on a le bi jamais fo mbila ko ya ponga makambo na mona sous clarté batu ba komi ko simba na ko benda na ba griffe simba na maboko ba veste zo longwa mbila tango komi ona bandeko komi likambo français mbila kiti na terre bandeko bino moko boyebi ndenge mbila na biso ayelaka mbila penza kiti na terrain tango komi wana mbala moko mbila lobi qu'est-ce qui se passe ici messieurs présentez-vous je peux avoir vos cartes d'identité s'il vous plaît et komi likambo français maman nangaye oye tali kaka yaya nangayi chérie Annette désolé le ndonda na France yaya e komi likambo français wana langi na bino français koti na terrain batuni viedo qu'est-ce qui se passe monsieur viedo mbala moko c'est le petit de mon quartier qui vient de me manquer du respect maman nangayi mbala moko makambo yindi wana mitune komi ya ndenge na ndenge bazu ba carte na bango wana ba pesi na mbila bazu na nana bango bazana ya logiciel wana bazalaka nango wana ba komi ko vérifier makambo na bango soki ezali ndenge nini ezala ya ye viedo ezala ya ye exaucer bandeko mbila na terrain ekomi likambo ya question réponse Batunio likambo pesa réponse. Ndeko makedi na makilezo tangaye na costume. Nako lela pasi ya kozoka. Batunie na mbila. Qu'est-ce qui se passe ici, messieurs? Ndeko makedi nako lela nyonso na pasi na ye. Abandi ko répondre mbila. Ce monsieur, on s'est connu depuis l'Afrique. Il me taquine par mon ancien nom. Mbila tunie. Quel est ce nom, monsieur? Ndeko na biso azongisi. Makiadi. Wana mindele balobi. Makiadi. Mais ici, c'est exaucé. C'est exaucé ici. Wana batali tsona ba document. Parce que ba senga ki bango déjà ba document. Bango tango mbila utaki koya. Ba vérifier na kati ya ba document ba moni kombo makiadi te. Kombo exaucé mutu eza wana. Ba bandi ko sambisa bango na lombangu nyonso. Ba yeba mabe uti wapi. Nzoka ndeko na biso noko edo. Tellement za muta biyoma. Mbila kangaye deja na mwa biyoma tango ayami kili. Alors, nandenge bayako kute lisusu na morso ya mulangi na maboko. Tango bazoko se défendre ye alobi ke makiadi a manqué ye du respect. Ndenge ba français balobaka o ezaka makambo kulutu na ngai Marceline Pezo mabeti na kati ya Lyon. Ya langi na bino tokaki na kati ya lisolo oyo.
Nandenge bakutie lisusu ke kombo bazoko benda nela wana na document ndeko na biso wana makiadi ezate mindele balobi makiadi bango bamoni exaucé bandeko nabiyo mayakala oyo deja ezalaka deja na dossier ya ndeko na biso vie Edo tangu ba cheke makambo nyonso bamoni ke aza deja muta bambeba vie Edo akangamaka te akangami bandeko bamemi vie Edo esali pasi likambu nini ndeko na biso apeseli lisolo alobi azolala te bandeko vie Edo bazobenga ye butu moi akende ko retire akende ko solola na mbila po ba memaki vie Edo na garde à vue ndenga kezalaka ibandeko ne balobi akende ko solola kuna ba libérer vie Edo makiadi alobi ngana koki kokende kuna nakende ko libérer nakende ko loba ke batika ye me babiyoma na ye oyo ye asala wana est-ce que mbila ko ndima ko libérer ye po ya nga eza lokola likambo asika soki nake ko solola na mbila bakondima ko libérer parce que biyomane ya kalezali bandeko na mukuse soki to landi malamu likambu penze kangisi vie Edo na lisolo na biso oyo ezali likambo kombo kombo ya makiadi yango mutekangisi vie Edo ekoko lamusa ba makambo na ya kala wane za bali passé na yo makambo sala sala équipe biso te me biso totala kaka na likambo kombo parce que yango ebendi bango mwa matata muke tie ko koma baya ko zwama na kati ya salle de fête mbila ko ya kolo salle de fête pardon nga benga ki mbila na ndenge makambo ikomeli lelo oyo bandeko soki omoni ozana camarade moko boyebana bandakala obengela kaye na kombo oyo yebela bandakala ndimaka na ye problème te bokendele bongo mais soko omoni ndeko na lingaka lisusu kombo wana te asi achanja na ye kombo Zouaje bengela ye na kombo oyo ya lingi parce que ye moko ayebi pourquoi achanja kombo wana ayebi pona nini biso mingi tozalaka ndeko achanja na ye kombo me yo bengela ke kana kombo ya kala oyo ndeko alingaka na ye lisusu te totala ndeko na biso vie Edo vie Edo yo koyandola ba makambo na ye ya kala pona likambo zanga nango tina soki ndeko achanje kombo ya biso ke bo bengela nga na kombo oyo tozwaje to bengele na kombo wana po ndeko na biso makiadi ye pana aza komona makambo azokutana na vie na ye na ndenge azalaka na camarade Nekinso na soki tolandi na première partie na ndenge yazo akutana ba makambo ya mawa mona eloko ke kombo na ye ezolanda yango tanga komi poto alobi nga kombo ifo elongwa me papa na biso vie Edo alingaki koyoka te tala bisika ye komema ye comme conseil ndeko na ngai makiadi munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te ngaka nazana ngaka mobeti lisolo baya makiadi nyonso esala bino pasi te na pesi bino mbote bisika bozali baya makiadi nyonso ndeko na biso ya makiadi eloko na koko conseiller yo tokoma ko sambela bakombo wana eza bakombo baboti na biso bapesa biso eza bele bakombo ya ba pepre wana mais pas na yo za komona ke makambo zokutana na vie ezolanda kombo na yo yango se decidaki olongola kombo wana mais nzamba zali tokoma na bunzambe okoko zala na kombo moko songolo mais nzambe ndazaka na liloba ya suka ya vie ya mutu soko komaka na poto nzambe muta permetaki yango malgré zaki na kombo wana po kombo na yo kolongolela yango tango komi na poto donc yango te ekomisa eloko moko ekoma lokola ke kobendana lokola bandeko ya vie Edo bazo benga oke kende ko solola na bambila ba libérer vie Edo yo sala devoir na yo soki bako kangela siko pona ba mitifine oya ba makambo akala problème te mais yo sala devoir yaya toza ba noir biso na suto yaki ko luka ndeko ko vanda kuna ti wapi noko Edo na banza oteyami
likambo boye peso mayele na vie. Soko moni muta linga su kombo anate botika. Biso mingi tozana mwa bizaleli wana. Ngamo pende na vandi anazwa mayele te ya ngai. Po biloko ane yelaka biso. Nde kwa linga lisu kombo yo bengela ika na kombo na kikodo, kitoko kikodo. Tala bisike memi vie edo. Ndeko na biso makiadi nzamba sungi batongaki ye sante ezali kitoko likambo pasi zate. Na bandeko oyo bako koki kosunga na conseil pona vie edo na ndeko na biso makiadi problème ezate boko ko sunga pona ko pesa kaka kimia ezala na bisika to vandi po biso nyonso toza basambeli kokotsa mwa kimia moko bozala ya makasi ko sala kitoko mingi. Merci beaucoup na bino nyonso bolandi ngai lola na bino yeyo mwana bino yeyo leki na bino yeyo. Merci beaucoup na bino nyonso boza ko s'abonner Merci beaucoup nzamba zongisela bino ya mingi partout dans le monde entier bisika nyonso botali ngai. Europe, Afrique, Amérique, Canada, Brésil, na bosani te bandeko na biso ya Grèce. Bandeko ya Grèce na bosani bino te. Merci beaucoup. Nazo profiter lisusu kopesa merci mingi. Na papa na ngai, papa Cielo stagiaire Vicente Mbenza na kati ya Canada, merci beaucoup papa. Na bosani te kulutu na ngai Manuel Mazieta na kati ya Calgary ya merci Manu merci. Na bosani te noko na ngai Guy Dollar Baya Kambu na kati ya France noko Guy Dollar merci beaucoup noko. Nazo profiter ko souhaiter joyeux anniversaire na mwana na ngai Jen. Ya Jen na kati ya Carlo mwana na ngai ya Jen. Confinement bomi makam na moni ndenge fete ezo yinda na WhatsApp fallait na zala sur place ma fille chérie, désolé tala kaka ba confinement au joyeux anniversaire ya Jen. Merci beaucoup na bino nyonso bolandi ngai bozo continuer kolanda ngai na bosani bino te tozana na bino kake longo ngai leki na bino ye yo leke bakulutu na ye na kobosa na mutu moko te to zala vraiment nazo sepela ya mingi ba conseil ba remarque botika ngai te ekosala ngai esengo makasi. Merci beaucoup to kutani na bino kalate na lisolo lisusu ezali kolanda.